Papa Wemba là baby ça va bien à Chamongo. Hein? Oui, je te dis vrai. C'est grâce à Papa Wemba que Lelo a détruira ma vie, ma vie à Chamongo. Je suis clair. Pasteur Marcelo. Oui. C'est un pasteur aujourd'hui dans la tâche sociale, c'est grâce à Papa Wemba. Hein? Avant de condamner le mélomane, on va côté l'Okwana na mutu, il pas côté na mutu. Donc pasteur Marcelo ben azabonda la tane bongo. Idéologie ya le Koumani. Oui. Vers le Kourou. Azata na 30 mokoto ya ba kroko. C'est grâce à Papa Wemba. Et si mbeli wana ba simba maman Amazon. Voulez-vous vous expliquer biso netini? Et si mbeli ba simba maman Amazon. Mot par mot. Si bitima na matanga Papa Wemba biso tozaki ko s'attendre que donc c'est la peut-être ma deuxième femme na ba troisième femme et ba tante na ba tanga ba âge na bango. Mais c'était subitement étonnant. Papa Wemba avec de petits enfants de 13 ans ou atika na ba zemi. Il y a 9 mois. Papa Wemba atika bana. Donc on a moi OK Papa Wemba muta dévierger à bébisier. Donc ceux qui Papa Wemba sont mandaku loba molokai. Na niveau Papa Wemba. Ce que tu beta masula bilamba. Tala niveau. Tandis que le nom Fioti, lui-même Papa Wemba qui l'a détruit des Fioti. Pour na wana pe sinta na makamozolo ba na wana ekomagi so moni moi mukie fo benga Fioti. Donc mutu to komagi na posa azala na Fioti na ye. Donc papa mukolo mais azala na mwana na ye moko mukie abimaka na ye ba obenge Fioti. Donc mutu ba maramba bongo pour Paris foot alia est trop. Hein? Oh, azo déception la musique. Paris foot. Azo déception na Paris foot. Paris foot. Il est passé Marcelo Mbongo Ming. Oui, il y a un sara batuge. Bo beta ngote. Ngote po yemo ka fanatique nango. Abeta ko to balia bambongo mabonza bambongo belé bato ebele. Donc ta geta bosango ozoga mama soso. David toza là-bas. Ata Papa Wemba so azaki en vie. Aussi mbele mwasi na modèle wana. Ata Sezaki Kofi na minute yo ali yako pese les rapports mon place mon alingate basi mama sine na lipeka de toucher la femme d'autrui na lipeka ndenge mabete to pesa exemple kwa ndesi pa ya Muzeki Ndingo na bilamba la tarawana aswa so totali via Muzeki Ndingo akosoma bilamba wana te awosoma ngote azorango wapi Joa Ebembe. Oui. Akutana bambanda bongo. Ba obenge koko. Mais bon on ba ndoka bolelo moko. Vous comprenez? Tu attends que maman est mort avec conduite à mobile nezaki mauvais. Tu comprends? C'est clair. To sola o eza pembe. Ko to na masola bala. Na makam op. Papa Wemba on vit. Al Pacino on vit. Papa Wemba. Qu'est-ce qui s'est passé avec Al Pacino? Moi j'ai son émission ici. Quoi boya mamba molili. Yao ba komisa na point. Al Pacino. Mala ta sapata kroko. Pakabela kaye. Pour la possibilité na moko kokate. Musée sans mandia. Pesanga sombelanga kabelanga tupeka. C'est normal. Wana ba saper à Congo. Oui, ce sont des sopeka. Bato balanda idéologie à Papa Wemba. Oui. Donc na nyonso oyo sinta façon de lobeli donc comme si to loba. Pasteur Marcelo. Akoza na ye na moins raison na Pasteur Marcelo. Oui, c'est dans même c'est ba na Papa Wemba ba ko benga babane. Batamolo kai. Donc Adam mutamolo kai, je te dis vrai. Pasteur Marcelo. Oui. Adam mutamolo kai. On a encore tapé ma répétition. Atuma mona biso mabete sinta. Comme sipe. Matika ta chambre froide na Congo. Ndaku ya munene ya bien o Papa Wemba azala nango o Amazon azana ateka ndaku wana ezateke ndaku Papa Wemba somba boye eza entre premise to school bango tu ba pesa ye parce que Maxwell le bien muta yena makamba ko chrétien batu na TV eza kestere menea mais surtout tel pega le même pasteur Marcelo
ye pas chrétien pe bato kasi te tant na lo bano kota forme aza fanatique à Papa Wemba kota benjure nako obokela bato ba jeton Kinkester ata pe ko boya bato ba beta Paris foot talani ye mon fana na bureau ne so kuti carton ba papier ngano eso Pasteur Marcelo carton ba papier numéro ye mo ba beta Paris foot eza copie ya bana mibali bale soki Pasteur Marcelo alataka croco c'est grâce à Papa Wemba soki Pasteur Marcelo alataka costume ma chère c'est grâce à Papa Wemba alataka chemise à bien c'est grâce à Papa Wemba mais Pasteur Marcelo comme si alukaki non boulot aluki non kosala akwa komi kolata bien il y a la différence Papa Wemba n'a pas laissé ni même pas en boutique ya biema même pas usine moko ya marque na ye moko ebele entourage na ye si lelo na ide moko boeke elambeleki ndaku na valeur etikala bango slogan na mutu yango moni lelo baze acha moboto base retrouva na rien bien awazanga msusu téléphone na bien côté musique artistique Papa Wemba yela biso la vie est belle eza ba histoire à suivre o lelo na musique à Congo ata musicien moko te akoko longola balongola film wana la vie est belle c'est grâce à Papa Wemba là on te félicite eza ki na ba test mususu Papa Wemba yembela biso etikala ba icône ya ba titre ya banzembo ndeti ya ba mama lelo Papa Wemba ye moko atikela biso ata boutique ya bilamba te na Kinshasa Papa Wemba oui denga kufa bongo David ata maison d'habillement moko te boutique moko ata mokie oyo balobaka legal Papa Wemba tika eloko moko te ya bilamba biso tokanisaka David Wembe masola balabala sinta bofonge mama soso to fai na biso na balabala d'aller bon totala bango kaka mais to comprendre était mbala moko Pasteur Marcelo a lancé bord na Vivier a sepelné na terrain oyo Marcelo quelque part tu parles des choses bien quelque part que nous toucher ba mité mandé ya bati omoni batu nyonso ba kufela so toucher ndeko lo ça fait mal ola musi bango pota oyo donc elle ola ata ndeko lo banga za ki moyibi ata za ki ndoki atanda bomaki mutu façon c'est les revanches ko boma tango yoka ko yeka ko toucher personnalité à mowei wana famille wana ba olela kaka vous comprenez quelque part place wana ngena lo bana Pasteur Marcelo samsana au calme si ko yela sur le terrain on est sur nous rejoindre des milliers parce que d'avoir maman Amazon sur la toile parce qu'il y a une toile vous comprenez parce que oh maman Amazon a sali to lo bateke abatama qui soit tabenga qui appelle à elle sur la toile il pas yo diembela na actualité peut-être na actualité Papa Wemba diembela bien ta bimi siko a déclencher maman Amazon na ba sali na nzambe maman Amazon oui moi ça m'a fait pleurer d'abord premièrement le message de maman Amazon et pas il y a monsieur Augustin Kaboya état que CG ya IDPS voilà ngana pensa ki kutu ke to lala to sutuki maman Amazon apporta ki plaît au moins ngana zaki ko s'attendre na kozela mais na kamo ayene ka ko pesa rapport parce que on est ka ko pesa rapport oh Amazon asali ayo pesa nega rapport pe na parti politique na parti politique non que na gouvernement non que na corps judiciaire et lo morote ya yo pesa nega rapport on est la première à divertissement vous comprenez c'est-à-dire ceux qui c'est bon maman toté OK na ngonde maman Amazon David le monde ngi na soulever na ba mère o ba kufela mibali ko vous comprenez so mibali na ba bazaki batu yaba arata msu ba relation wana bazonga na modèle à souci vous comprenez mais évitez ça comment et simbeli wana ba simbeli maman Amazon voulez-vous vous expliquer biso ndetini et simbeli ba simbeli maman Amazon tokende mot par mot to comme na défaut puis négativité na positivité na likamunini au Pasteur Marcelo alobi ya mabeto ya malamu
soit tu peux ce que papa Wemba sala qui m'a béto malamu na bon moinaï pauvre papa oui premièrement to banda na place du solo bandeli wapi na rapport baye ko pesa rapport ya pasteur Marcelo et pas ya monsieur Augustin le monsieur Augustin c'est la bonne vidéo pour va comprendre monsieur Augustin abimi na kati na invité son na kati kuna ba bureau baboya ki ko yamba mama Amazon. C'est-à-dire si on t'a les vidéos avant d'être 3 ans qui osent là. Vous comprenez? Tant que vous vient quand on a pas démarré bien naé, maman poussani. Abandi kolela. Dans la vidéo on a dans la c'est là que vieux Augustin avec beaucoup de respect monsieur Augustin allo bané kaka et style. Corpulence ya maman Amazon. Mère aye bien stressé quoi. Mon robe noir, mon belemba. Vous avez pas d'avis. Monsieur Augustin s'est descendu indirectement. Au lieu de un message tina suka, abandi na lipeka gauche, asuki na lipeka droite. David à là-bas, ata papa Wemba so azaki en vie. Aussi mbele moi si na modèle wana. Ata fezaki kofi na minute yo ali yako pese les rapports mon place mon boy alinga te basi mama sine na lipeka de toucher la femme d'autrui na lipeka c'est interdit même si elle est veuve ozo kopa David c'est interdit Barbara Kanam musicienne tango mama chala mwana kufaki mokala macha la mwana simba ke na ketwa batu nyuso basalani Claude Machala tanga kanga ki mama olivi na nzoto boy batu nyuso basalani siko na batanga ba mawa ya Congo comme que faut kanga ka batu na banzoto ko simba na ba mapeka banini non to comprendre place wana te avant ça David to ke na biso continue na yo bon ngai nazana no na message ya Marcelo oui pasteur Marcelo s'il vous plaît na yebite selon nga moko nde na comprendre message wana na moni mabe ya pasteur Marcelo te na ndenga mabe te sinza to sola sinza mama soso tozui papa Wemba oyo le vrai nom na ye Gilles Sungu bloma bongo boy papa Wemba Gilles Sungu vrai nom na ye analyse to sala c'est ça papa Gilles Sungu est-ce que Aza modèle alias papa Wemba papa Gilles Sungu étant que musicien Aza modèle na Congo papa Gilles Sungu alias papa Wemba est-ce que a détruit génération il y a Congo entre guillemets Tobanyana ki papa oui totena na figure ya papa musique non to bombier nano papa Wemba attaque papa en tant que papa biso nyonso tokola tomona ka papa Wemba en tant que papa subitement ndenge ngai osintia na ba peuple mélomane o bolanda biso na masolo balabala bayebi papa Wemba kufi subitement na matanga papa Wemba biso tozaki ko s'attendre que tozela peut-être ba deuxième femme na ba troisième femme et ba tanti na ba tanga ba âge na bango mais c'était subitement étonnant papa Wemba avec de petits enfants de 13 ans ou atika na bazemi il y a 9 mois papa Wemba atika bana donc on a mwana OK papa Wemba muta dévierger a bébisier atika pe na zemi wana papa Wemba Gilles Sungu papa naki papa ya Gilles Sungu alias papa Wemba et na matanga et ti na famille biologique à part famille biologique il y a papa Wemba a détruit toute une génération. Quand on a ba fioti oye moko ayemba o ayela biso bana nyonso mikie oto yesuka o poto ne pochango o atika na zemi ya 9 mois munene o kaka mama Amazon en tant que maman aboya ka mwana aboya zemi ya mwana la famille de la fille balela rapé au même c'est la bango mwana bango en tant que papa Wemba t'as de vierger la fille indirectement au sentayo cha zemi au kufa tige na zemi fille o msusa 15 abimaka na zemi ya papa Wemba
ba photo ya ye na papa Wemba ti papa Wemba kendaka kotala ye ke na yaka mako tala ke mwana nga mona des vergers na chezemi et puis na kendaka na ndaku na ye na zele ndaku na kendaka kotala. Il a détruit toute une génération en tant que papa. Je sais pas na foyer na ye peut-être première bureau de bana ba mona ki affection ya papa na bana na biso otomona ngote parce que po tomoni papa Wemba kufi to kuti bana ba 12 ans papa Wemba cha bazeli na âge ya papa wana papa Wemba ya ye ya ki papa parce que c'était un vieux papa. Ce n'est pas un tonton papa, c'est un vieux papa. Aujourd'hui, moi, à mon âge, son enfant dit peut-être que l'obéla conduite il y a papa Wemba parce qu'on a vu sur la télé que papa Wemba a détruit toute une génération. Il nous a menti au nom de Fioti Fioti. Tandis que le nom Fioti Fioti, lui-même, papa Wemba, qui l'a détruit de Fioti Fioti. Pour Nathan, on appelle Sinta, Namarambozolo, Nathan, on a écomagi, so moni moi, qui faut bien gars Fioti Fioti. Donc, tout le temps, comme il n'a pas ça, Azala na Fioti Fioti na ye. Donc, papa Mukolo, mais Azana moana na ye, mora Mukie, Abimana ye, Baobenge Fioti Fioti. Moutabimsi idéologie, on a papa Wemba. Papa Wemba. Ce n'est pas un exemple à suivre quand même, en tant que papa. Moi, tout ça, on a qui papa. Parenthèse qui papa. Au foyer et puis dehors la foyer. Oui. Ce n'est pas un exemple à suivre chez papa Wemba. Dis-moi, bino ba jeune à lelo. Bon, l'exemple à Nini, il y a papa Wemba en tant que qui papa. Un vieux papa de 60 quelques d'âge. Non, moi, il y a 12 ans, 13 ans. La famille, ils ont accepté parce que c'était papa Wemba. Il y a 12 ans le lot. Vieux mora âge bongo à Chezem au poursuivre. Mais Batika pourquoi il est papa Wemba parce que bon banga bébé c'est moi na biso. Majorité bano pe papa Wemba bébé si et belé ba yaka ba yembe pa na e et belé ba yaka ke baza ba danseuse na e bébé ça ba. As un exemple à suivre ça. Na ki papa logiquement même si bana ne jour à matin ba comme moi David qui notre papa Azana basi ya ba 15 ans lui-même maman Amazon. Pourquoi bengana bana wana? Parce que c'était la honte. Akoka ko accepter ngote parce que amona ngoza soni. Na maman mukolo be maman Amazon non c'est le bambanda nanga basa ba tonti mo bo soit ba masa nanga. Zone maman Amazon azane na bambanda ya oh ba ko benga mama. Ba benga koko. Ba ko benga pe ku koko. Oui. Maman Amazon. Joa ibembe. Oui. Akutana bambanda bongo. Ba obenge koko. Talani. Mais bon, ba ndoka bolelo moko. Vous comprenez? Tu attends que maman est mort avec conduite à mobile n'est qui mauvais. Tu comprends? On est clair avec lui. Toko c'est la mutulika ambuté. C'est clair. To sola o eza pembe. Ko to na masola bala. Na makam o pasteur Marcela lobi. Yango to obimisa. Biso ko to mo panza ngo. Donc to zui na papa to zui mais c'est Gilles Chungo comme papa alias papa Wemba. Ce que tu continues dans la musique. Ce que tu continues dans la musique, tu as deux parties. Musique, sap, non, musique, na sap. Donc, côté ya sap, na côté ya musique. Tu as l'aime sur le côté musique. Voilà. Papa Wemba, pour la musique, papa Wemba, on a part dans un rôle de bolamo. Côté musique artistique, papa Wemba la biso, la vie est belle. Et ça, une histoire à suivre. On lelo la musique à Congo, ta musicien mon côté. À Roko longo la balle on la filme wana. La vie est belle, c'est grâce à papa Wemba. Là on te félicite. Et ça qui n'a pas testé sous papa Wemba la biso etika la ba école. Il y a ba titre, il y a ba monette, il y a ba maman. Vous comprenez? Tout le monde aujourd'hui. Et puis les musiciens belé à qui les loba comme mingi ko embela ba femme grâce à papa Wemba ça nga embela ka maman. Ouais. Vous comprenez? Les la jeunesse les loba ne belé ba jeune belé ba comme il faut ba emba nzembo ya maman ba valoriser des femmes. Et papa Wemba aussi a propulsé musique à Congo na ndenge moka ba jeté a même musique à Congo musika makasi dans musique et panzana penda. Oui. Côté wana to féliciter. Quand on a parenthèse musicale. Papa Wemba banani badeo bakufa c'était ba mise papa Wemba de ouais deo mwana matete papa Wemba Al Pacino papa
David, oui, merci pour la parenthèse. Papa Wemba, na vivant na yo. Al Pacino, avant pour faire l'émission Morobo. Un côté artistique, Balbani. Artistique, ouais. Oui, côté musical. Papa Wemba, on vit. Al Pacino, on vit. Papa Wemba, qu'est-ce qui s'est passé avec Al Pacino? Moi, j'ai son émission ici. Kwa boya mamba molili. Yao ba commissariat na boya. Al Pacino tout. Émission za na téléphone na bachango. Par ebeloni esala ngana ke no bachar mamba Al Pacino. Tant batuna ka fali. Idole na yo na musique ko kay ko zana na ba Al Pacino. N'intéressant kana luka mutonga zana. Maintenant on a cliqué na kota na tala na yo comprendre que na yo futo beta histoire ya yena Papa Wemba. Tant accuté orchestre ya Papa Wemba. Comment il a été menacé chez Papa Wemba jusqu'à MMA Inadiwa. Waka côté musical, doit avancer bien. Papa Wemba côté musical. Basi ya ba musicien na yo. Basi na yo. Papa Wemba côté musical. Finyon so azaka ko ya intégré groupe. Papa Wemba azaka ko senga coucher na yo. Doit avancer bien. Maniqué de John. Maniqué de John aya sur la toile. Avant qu'il n'y a loba. Alors pur petit à Papa Wemba. Ce qui m'a poussé de ne plus être pur petit à Papa Wemba. Pourquoi? Papa Wemba m'avait obligé de coucher avec lui. Peut-être qu'on a tout jugé en retroté un ba monsieur barabongo. Un côté musical. Un ba parenthèse et belé soto bito bando pour la ba a ba b ba c ba d. Donc in the place moi le lobby peut-être bon luka bo condamné. Mais tout le baka vérité. Ouais, tout le baka vérité. Ouais ouais. Tu as analysé quand na magam au pasteur Marcelo lobby. Oui. Comprenez? Tout le baka vérité. Papa Wemba a beaucoup fait du bien sur la musique, a beaucoup aussi fait du mal. C'est la musique aussi. Voilà, c'est un peu cela. Na musique to tseko to kabola ki yango to tse musique to tse pe na partie forme pour muta côté si forme na kati ya musique Papa Wemba et na esprit wana ya kokota forme na kati ya musique eza avantage pour na ba congolais to eza désavantage pour na ba congolais. Voilà, merci d'abord David Wembe. Question eza très bien. J'aimerais bien tout solo lango au calme en fait. Parce que il y a plein de mélomanes au Bolanda biso sikoyo. To bi ma pe ba intelo quoi na partie wana. Et lamba logo non e couvra biso e cha biso valeur. Tande to vandi bu. So lamba te bulu ya David. Mutava ku fesenge lamba. To rate ke mutava ku fe pour akunde na parcelle. Et c'est ngaka elambe ça. Donc elamba et c'est logo yo. To ne toroki jamais. Ko négligent wa. Papa Wemba la kisa biso valeur ya ketch, valeur ya soulier, valeur ya chaussures, valeur ya cravate, valeur ya nœud, valeur ya social, ya sport, ya tenue de plage parce que tout ça est englobé vêtements. Waouh. Papa Wemba lela baby ça ba vie à Chamongo. Hein? Oui, je te dis vrai. C'est grâce à Papa Wemba que Lelo a détruira ma vie, il y a ma VH à mon vote. Je suis clair à mes propos. Hein. Je suis clair. Non, marche bon. VH à mon vote. Alors, on a pu faire ça, Papa Wemba. Nicolas, là, t'es lamba via Zanga parcelle. Nicolas, valeur, ma valeur est lamba via Zanga véhicule. Donc, comme ça, avancez bien. N'a pas de qui te ouais, bah, t'as pas de montant là. Voilà. Nicolas, il y a lamba, slogan est lamba. Et l'ambé na valeur que ma parcelle. Le lot papa Wemba yé mo katiki la tata boutique à bilamba te na kisasa. Papa Wemba. Oui. Denga kufa bongo. Oh. David. Ata maison d'habillement moroté. Boutique mo ata mukie o ba le légal. Exacté. Papa Wemba tika ilo monté ya bilamba. Biso to kanisaka papa Wemba ninga za icône de la forme congolais en dehors de pays national et puis international. Tozako kanisaki papa Wemba na mort na ye to sutuka bo papa Mbasala boutique ata marque moko boya ye moko approprié ezalate jusqu'à ce jour ezalate o Monique ezala ya na preuve tangible ezata
boutique Wemba nini ya na Congo eta coordonner non batika ka signe souvent eloko wana symbole ya ba boutique wana bon eza ba kolo boutique ba ko mota ka symbole na ye symbole ce n'est pas un héritage symbole wana so lelo pe Lumumba tika symbole matika ba école vous comprenez Lumumba tika ba école Papa Wemba atika ni école d'habillement place mo beto to mona mama koma école Wemba d'habillement exact place o batu o ba yebi ko lata te ba ke no ta cours yo e bolata Papa Wemba n'a pas laissé Papa Wemba n'a pas laissé ni même pas en boutique d'habillement même pas usine moko ya marque na ye moko et belé entourage na ye si lelo na ide moko boeke et lambele ki ndaku na valeur et tikala bango slogan na mutu bango slogan na mutu yango moni lelo ba via chamo photo ba se retrouver na rien bien awazanga msusu téléphone na bien awazanga msusu alati kitoko mazangi canapé ovando do mona et c'est ngape mo lati bien bo na canapé na yo autant un journal mais vie a préféré à Somba tchatché il y a 5000 balles mais on a canapé les sasa sont là 5000 $. Attends on a balabala na souka luke sika ya aluke ta garde-robe yoche la mbango ezati Papa Wemba a commis na tamoro boye abeti du solo ya Japon oui si ta vague moro ya ki na Congo mutu tout a commis japonais tout il faut au comana donc il faut des felamba il faut des felamba ate lamba ko le kono munene il faut des fa olata ba tu peux ba weba la boke oui et lamba eza yote mais faut lata pour Papa Wemba lobi il a déjà fait par là moi je dis il a détruit la conception congolaise parce que des Congolais sont décomplexés. Des Congolais sont des personnes qui attendent le bien quand nzinzinde zana chango na kata mayachi au mele obika Congolais vanzinzo cha Congolais za mutu olo ba FCK mu selekete mundela osoma mu selekete na $100 mi selekete ba kimamboka pona Congolais ayo kaka et surtout ba éducateur na ba éducatrice ba mas loko ba Papa Wemba Baba tout le monde soit le logo parce que belé faut batala. Si quand Papa Wemba avait parlé de mauvaises choses, on va te belé ba copia. Papa Wemba quand ça un système il entend dans la vélo na sap. Tandis que vélo est un moyen de transport. Mais moutaro makia autant mon vélo à la vitesse de mon na sap. A baby ça déjà cerveau, il y a ba Congolais et belé. Côté on a topé et tort. Côté on a à l'unité na sap. Côté on a à détruire sap. Na ba Congolais presque mingi oyo ba kota na monde sap. Ozano na mbongo te. Olingo ko ba saper. Olingo ko ma saper. Place na ese to côté la Papa Wemba. Place wana quelque part les Congolais sont des bourris. Je serais bien avec mes propres en fait. Comment se fait-il toi-même au van na lupango wa famille? M sous Saint-Bistumba ou t'es collé à Saint-Bistumba kendate. Mais au parvenir au comme sa père ne lamba ni nani on fait ça. Nani on fait ça yo. C'est pour cela ba combien belé mi yibi ba kuluna. Akendo yiba na boutique mo va buka boutique abatu pour ba on ba forme ba comme olala. Mais ce qui peut te landeli bien si ta makamolobi na poto kuna to yo ka ba oyo balata ka ba grifa makasi wana ba yibaka. Ba yibaka. Parce que so tali ebela ba sa père ba na poto. Soto longoli ba misuso lelo ba koma ane sa père masala cop ni mobo ba kopo ya ba prépa goana ki ayebi que soit pesi ba zone si we aza ne l'arme facilité quelque part bango to condamné bango te ba risquer vie na bango pour na sap mais na muto azangi sans problème de crème on a problème à crème à posona yo mais au parvenir ko yiba na magasin mundele et lamba ya rolade tandis que babi ko yibe za lisumu mais yo parvenir pour muto wana obini amundele. Il faut na yiba pas ça mundele na yiba na na boutique mindele ede ki muyibe lisumu ozoli yiba elamba pourquoi ka ba Congolais ba mono za danser pour OK ka concert Papa Wemba pour que ne ta concert sur ya miseni ni tika na Kishasa nzolele mieux pour que to yibe lamba ngote kyango oyede no o me comme c'est
structure familiale. Osombata mabele. Attends, on passe à $100 existe. Mais il y a une dimi, il y a 5 000 balles. Puis Babylon a 5 000, 10 000 balles. On a mingi cuir. Cuir a où me la raté. Si on a osé un poto, on a cuir, on a un climatiseur. Et bébé. Et c'est un bon baron à carte à garde-robe ko gumbara gumbara. Et bébé. Mundele tanga sale lamba bon ayebi ke olati lelo lobozo msi na magasin. Mais yo yibi. Yo oyibi. Voler n'est pas bon. Oyiba eza mabe. Côté wana pe to condamner papa Wemba. To condamner mélomane. Oh apporter qui les sont wana. Ya memela on a nenga mabe. Pour comment ça fait. Papa Wemba likolo lata a parvenir au côté sabangu. Na ya na système ba pour voyage. Pona asomaka bilamba. Yango moni bela ba saper ba mi. Bato ba mona biso mabete sinza. Comme sipe. Matika ta chambre froide na Congo. Ndaku ya munene ya bien. Oh papa Wemba azala nango. Oh Amazon azana ateka. Le temps de sombango. En récompense ba no papa Wemba senta. Sinza ndaku wana ezateke ndaku papa Wemba somba boye. Eza entre prémisse to scole bango tu va ça y donc ce qui papa Wemba somba ndaku loba molokai na niveau papa Wemba ce que to beta masula bilamba tala niveau yango moni vie o moni na vie to boy teke kolata lata za propre mais ko exagérer te oui comme esclave bilamba te ozo comprendre sans comme esclave bilamba ozo ata cheneta or amuke jour à ce jour de mort na yo to éviter sauver bangando ba olia yo wa to leki na biso a passant to fungoli parenthèse to leki donc zalana stable après luka lamba soko za stabilité ozo luka elamba na yebito osuka ndeni na ndenga mabete to pesa exemple loka ndesi pa ya Muzeki Ndingo na bilamba lata wana aswa so totali via Muzeki Ndingo akosomba bilamba wana te awosomba ngote azorango wapi Muzeki tu akomisa nzambe pourquoi faire égola a élevé sa vie a tomboli vie na pété au son de vivre ba musée ba ya out to keto luka bongo na hôtel to sanna bongo o mona mutola te lambe bisa solo mabe bana ba problème ba parfum est-ce que tu le sais bana problème au lavage bilamba na ba memango na ba précis bato poto bazalaka baloko teli bango na babiloko swana papa babwakeli bango koto babiloko mindele babwaka musa lombongo ke pressing ta bilamba baya a bango na bekeko bilamba salite bana ba parfum bien te musa kutu na parle to sambela nzambe faire ene mutasingie ayo somba voiture lelo endroit de dormir depuis bana mambasap ça pour mema e photo Zachary a fait grâce. Le jeu concourt à ça pour vous. Comprenez? Mais c'est étonnant. Ana basap mo boye. Soit bien ningisa mokoto. Abeta ngona sa matongo likole tout ana mapato kokate. Ya kroko nde kroko, ngando nde ngando. Koba nde koba. Desi sapato à kroko. Okozwa mbongo kosomba ngo wapi? Oh musa c'est la live. On comprend que le téléphone a un problème écran. Moi ta sapato à kroko. Pakabela kaye pour la possibilité ne moko kokate musée sans mandia pesa nga sombela nga kabela nga sopeka c'est normal wana ba saper à Congo oui ce sont des sopeka bato balanda idéologie à papa Wemba oui donc na nyonso oyo sinza façon de dolobeli donc comme si to roloba pasteur Marcelo akoza na ye na moins raison na ba propos teni ya bimisi wana olobi bien moins raison ana 100% de raison quelque part pasteur Marcelo a 70% de raison 30% est déshonoré car parce que moutara comme de moui il fallait pas parce que ba jija liwate ba jija balbani moweite comprenez il fallait pas côté wana kande abeti déjà parce que papa Wemba là il était important aussi na ba vie ba comprenez
il était important. Quand je te dis important, c'est-à-dire important. Malgré ma benaye. Malgré ma benaye. Asala mambe belé fait à bolabo. Ba musicien belé oh ba bima ba belle voix. Et ça grâce à papa. Ba famille belé pe ba joie vie grâce à papa Wemba. Et belé on peut ba na poto papa Wemba qui a fait ouvrir le système de Bangoulou pour et belé ba ke ba poto na ba facile. C'est papa Wemba. Comprenez? Ana mabe, ana mabe. Asana malam. Comme moutonnion so. Que Marcelo a géré sur la toile. Parce que si on a vu quand on a vie privée à pasteur Marcelo, il y a de mal, il y a de bien. Non, Cynthia, avant tout quand on a Marcelo, pour tout ça, papa même madame Marcelo. Tout le monde a message à papa, il y a Marcelo. Marcelo a condamné la personne de Wembate. Mais style to nia swana ndenge ba acte ya papa Wemba makambu papa Wemba sala pona biso ba congolais yango neza problème esprit ya ki Wemba esprit wana ya kolata lokola papa Wemba esprit ya kozala lokola papa Wemba ya kozala na sapato lokola papa Wemba yango ne pasteur Marcelo a condamné. Pasteur Marcelo n'a pas le droit de condamner papa Wemba pour ses actes. Tandis que pasteur non a condamné ba acte na yete a condamné ne batu nenge ba copier ba acte na ye. Oui. Donc abimi modalité. Voilà, avant de condamner tous ces gens-là, lui-même il a été condamné. C'est un pasteur qui met les mokoto. Je pense que toujours pour avancer. Pasteur Marcelo. Oui. C'est un pasteur aujourd'hui dans la tâche sociale, c'est grâce à papa Wemba. Hein? Avant de condamner le mélomane, on va côté loko wana na mutu, yé pas côté na mutu. Donc pasteur Marcelo ben naza bonda la tane bongo. Idéologique ya le kumani. Oui. Le vers le kourou. Azata na 30 mokoto ya ba kroko. C'est grâce à papa Wemba. Le losa que dans la boutique, poisson ba vraie marque ya soulier, c'est grâce à papa Wemba. On a commis condamné avant de condamner bateau bazoa exemple. Tu te condamnes. Non, comme si on le veut le moins bien. Ce qui passait Marcelo à la tara croco. C'est grâce à papa Wemba. Ce qui passait Marcelo à la tara cosu ma chère. C'est grâce à papa Wemba. À la tara chemise à bien. C'est grâce à papa Wemba. Mais passait Marcelo comme si à Luka qui n'a un boulot, à Luka qui n'a un kosala, à quoi comme Nicolas t'as bien. Non, il y a-t-il la différence? Il n'y en a pas une archive de pasteur Marcelo, même à l'époque. Tu vas le voir avec la gomme. Non, exactement, sur la toile. Même si chez lui à la maison, abandonné avec les mokoto de papa Wemba. Il est fan de papa Wemba à mort. Pasteur Marcelo. Oui, c'est. Dans l'FC, fan de papa Wemba, donc, Adam Moutamolokai, je te dis vrai. Pasteur Marcelo. Oui. Adam Moutamolokai. On a encore tapé ma répétition. Au moment où avant na toile bueno betali sola David Wembe, c'est que Natal a retour. Moutaye na makamako finga na TV. Moutaye na makamako chrétien batu na TV. Pasteur Marcelo le bien. Moutaye na makamako chrétien batu na TV et ça qu'est-ce mené. Mais surtout les mêmes pasteur Marcelo. Il n'y a pas que tu as fait. Cité, dans le bano, quota forme, azaf fanatique à papa Wemba. Quota benjure, nako. Et quoi que la bateau jeton. King Kester, il y a comme t'es une idole. Donc, bateau a mis balai ou y a critiqué. Ba fanay. Il y a moro azaba fay na bango. Donc pasteur Marcelo y a moro en soi à linganaye, abanego lingane, papa Wemba abanego linganaye pe King Kester. Parce que un pasteur dans le lobby que Moutouana finga batu c'est qu'on t'a la raille. Attends la rabango. Aux autres comprendre. Ayebi histoire d'abord qui topo. De hasard fanatique. Attends peu boya batu ba beta Paris foot. Talani yé mon fan na bureau ne son kuti carton ba papier. Hein? Ngano eso. Pasteur Marcelo. Carton ba papier numéro yé mon ba beta Paris foot. Et la copie ya bana mibali balé. Tant moutozolo ba maramba bongo pour Paris foot alia est trop. Hein? Oh, azo déception la musique. Paris foot. Azo déception na Paris foot. Paris foot. Et les passé Marcelo Mbongo Ming. Oui, il y a un ça rabattu que. Bo beta ngote.
abetako trop balia bambongo mabonza bambongo ebele ya bato ebele. Donc t'inquiète bosango ozoka mama soso. Non qui est pembe. Pembe penda. Non clair. Donc passer Marcelo soka boyaka bato babeta Paris foot eza po ye moko baliaka mbongo ebele. Talia mbongo. Na bureau ne so botali il y a un petit carton à côté. So bo fongolo il y a plein de papiers. Paris foot. Na masola balabala la ville wembe na mama soso to fai na biso. Donc ezaki kaka to analyser makambo nyonso oyo ebimi na monora pasteur Marcelo oyo ya lobi eza mabe biso tomoni na mabe na malamu comme si tolobi bongo tolobi oyo eza mabe tolobi na oyo eza malamu tolobi bolamu oyo papa wemba sala mpona pasteur Marcelo ozokopro a touché terrain na bango na place alobela papa wemba aya te ya Denis laisse a changer wawa na place alobela papa wemba asangisa bapasteur bakosambelela pasteur akutela basi pa abama na bandeke d'exemple ya koloba nde yango wana na masola bala tofai na biso conseil moko ya kopesa na bajeune tout totika loyenge totika loyenge oza nango te komilakisa te koza nango s'il vous plaît et surtout mpona makambo elamba soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye yo mpe lia eloko oyo ekoki na mongongo na yo. Merci beaucoup à toi, le PDG Pablo King. Vraiment. Sora lata rapport à zana niveau ya kolata. Na yebisa yo. Ale ya kolata soko tali vi na ye mosusu boye oromona nyonso eza bien. Na yebisa. Donc batoloka ba PDG Pablo King bongo soka bimiso loka ndesi $1 million pour assombela mba akoya te. Yango likama. Mais yo ozana na 200 kwanza na nokutu te. Ana problème à l'aide. Mais ozo na chaussure moko boye so batali yo boye babangi yo mais ezala ngo ya yo te. Wana condition ya respiration te na parler. Tala niveau. Mais olingo sa ndeti Pablo King. Pablo King ana na condition de respiration. Alali ala muki boye leite miliki ezalaka déjà. Alala la muki climatisé en respirer dans le bon dans le meilleur. Azo yoka pe souci ya batu. Aza ko sunga pe batu. Ndeti babiso. Na masolo ya balabala. Tala niveau. Mais yo za na niveau wana te. Otalika bete kosima nanga pe fona la tango okende fa okeyiba okesala makambo moko boye o za na niveau na te totika mutu loka nde sozwi pile le top déjà. So tali boye na la tanga na ye bongo mona ate asala na ye. Asala kabimaton ake kop. Donc eza normal la tane bien. Yo siko oza na ba niveau wana te. Yango likam. Ah, prêtre, Coco Maleka prêtre. Ah, na yebiso bien. Au télé boy, moi le mot na makolo, c'est au centre na gabi. Te Coco Maleka télé mi. Tu vas appeler mon papa qui a un parking. Ta niveau. Toi tu n'as pas une parking te. Molinga ilamba. Ni à moto, ni à vélo, ni à poussou. Molinga la te lamba. Te to bongwana. Na masola balabala to bongwana. Motora fisto mukende. Na yebiso. Ya sola ne bien. Fiso mukende. Au soli na 14h 2 minutes. Papa pour makambo Cécilie. Sora lati bien. Pour azanango. Ezate ga défi. Yango likambu. Si tu as lati boy maman soso. Na yebisa. Ya odefa. Ya odefa. La masola baba to faire na biso. Toi na bureau. Hein. En plein bureau. Toi tu vas na biso. Na yebisa yo. Là je vois Ricardo Le Gouve. Ricardo Le Gouve. Soka late lamba. Asala na ye. Ricardo Le Gouve soko comprendre bien. Baza na esprit kaka ye lamba ya papa Wemba. Mais makamba papa Wemba balanda ngote. Yango likam. C'est plus mieux. Donc Ricardo fait niveau ngala Gouve. Te fa la tabwe. Te Gouve. Papa plus mignon quoi. Plus beau. Les corbeaux et les renards, c'est grâce à Gouve. Ricardo Le Gouve. Grâce à Yende, tu es les corbeaux et les renards. Ta niveau. Na yebisa. Donc, tu vas avoir un modèle. Madame la Tortue, c'est grâce à Simon Vemba de Paris, avec maman Octavia Ndongala. Madame Octavia Ndongala. Na yebisa. Par rapport à ce qui est n'endengue. Ta niveau. Donc, tu Taliboé, Ligue des champions européenne. Yaya. Na yebisa wana sika oyo ba iPhone na musale zoya iPhone 14 15
Ligue des champions européenne. Machine ezoya ordinateur a bien pena. André Talambo te. Ya lobi. Mokonza Toulouse. Mokonza Toulouse. So ta ba problème ya make-up ya nini. On bengaka Actimo Beleza. Ya nini salon le plus célèbre n'Angola pour soigner David Manzaka. Pour ça là tout mais faire lobi cette fois-ci. L'opposition va s'échanger à soumission. À soumission. Tolo baka ndete. Tolo baka ndete. Et là, quand on a quoi à moi dédicace au David. Et c'est moi aussi. Le colonel Soba de Soba. Le colonel Soba de Soba. David mon respect. Le colonel na mama. Parce que le colonel Soba de Soba. Le padrino, le sénateur Paolo Tuzi. Sénateur. Comment le bakombolo na moi mawa. Parce que toi na mawa. C'est toi na mawa. Yango moni David a tient musulman. Toi na mawa. Donc voilà, salon Actimo Beleza ça na pona bino. Maman Octavia Ndonga là. Sola comme. David na bandi toke suwabi. Toke pas VD Gomonama. VD Gomonama. Mukodo ezo swanga ko. VD Gomonama. Mukodo suis l'élève du maître. Tala niveau. Aza patron, aza millionnaire. Diego Monama. Bato baza bayebi dollar. Liko nango ayebi pasi ya bato. Tala niveau. Mutabete langa histoire à Kingakati. Diego Monama. Diego Monama. Les patrons millionnaires. Il y a tout le pays dimanche. Parce que tous les pays toi na ba Kingakati. C'est grâce à lui. Diego Monama. Diego Monama. Les patrons millionnaires. Patrons millionnaires. Ici, on est dans notre bio. Maître Junior Gonde. Maître Junior Nilon Gonde. Kota Masola Balabala. Mais par rapport à ce bingo pays en bas. À tous en ambassade, maître. Junior Gonde. À tous en ambassade. Yamba Masola Balabala. Oh, Masola Balabala. Ah, raté. Il y a que mal quoi. Maman Sosoyo. Tota Binoa. Tota la. Toi, m'avais. Ma petite fille, Safira, je te salue. Safira aussi. Moulata Nana. Je le salue. Elle est mignon. Comme Ricardo Legou. Elle est mignon. Et le tonton là, il est mignon. Ricardo Legou, il est mignon. Faut le babon. Mignon. Ricardo Legou. Il est mignon. 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 Mignon.